ya bokoko ya mboka Congo. Balakata mususu ata ya libaya tozinde oyo. Okay. Émission ya bokoko botala ndenge lobakie soki lubuku suka. Émission Moseka ya Malewa moderne pesi bino nyonso mbote betwa bu toza kokende kolamba lelo elubu moko naturel bio bino bolingaka bio tokende kolamba eloko oyo bato tokomi kokimela na biso koliaka biloko eza bio voilà tozokende kolamba koni mutengela na mokolo ya lelo elubu na biso ya bokoko koni mutengela koni mutengela suso soyoka ngo nde nini koni mutengela ezali elubu ya bandeko na biso ya Kasai. Voilà elubu ya baluba balambaka ngo tout naturellement là. En tout cas, tolambi yango d'une manière authentique. Toboyi na biso sangisa tolambi yango ka ndenge lubu ya bokoko elamba maka. Voilà bokotune utelaka wapi eza susu ndunde eza nini. Utaka na nzete moko ya munene oyo babengi faux cotonnier ezaka lokola baoba ngambe ya nzete lokola baoba me bimisaka ba faux coton pepu mukaka mingi na ba mupepe boye. Voilà kweisaka ba fololo moko boye yango wana nde ba fleur wana yango nde koni mutengela elambeli moko simple. Voilà tozokende ko découvrir biloko nini tokozala nango bosenga mais soko tali couleur na ye eza plus foncé eza plus foncé parce que eza koni mutengela ya kokauka. Koni mutengela oyo ezalaka ya frais oyo eza mubesu nango ekuti kokweya okomona c'est plus clair que ça. Donc il y a des couleurs oyo eza ya oyo ya séché wana mususu ezali ya oyo eza un peu plus clair que ça. Soki balambi wana ezali oyo ya biso ya frais ekuti kokweya na nzete sika. Ebengamaka pe fleur ya baluba. Voilà pour les ingrédients. Toza na besoin ya koni mutengela ye moko. Voilà. Toza na besoin ya koni mutengela. Voilà. Toza na besoin ya koni mutengela. Ezalaka mingi na deux versions. Soit eza frais, soit eza ya kokauka. En conservation, babomba kango ya kokauka po ebwaka mate ebeba te. Voilà siko biso awa lelo tozokende kolamba oyo ya kokauka. Balamba kango lolenge moko, mais o tozana ngo tozana ya kokauka. À part ça, tokozala na besoin ya mungwa, tozala besoin mungwa, tozala pe na besoin ya bicarbonate o eza traditionnel. Soki po oza nango te okoki kosalela bicarbonate de soude. Voilà. Toza susu na besoin ya mafuta mbila. Yango nde biloko oyo toza nango besoin mpona kolambela koni mutengela na biso ya lelo esengi ebele te. Elubu moko, en tout cas, trop simple là. Esengi mindondo te nini te mobimba kolamba kaka yango. To lamba penze elubu na ndenge ya bokoko. Ndenge yango elamba maka. To landa. Voilà, to tena mai. Koni mutengela na biso totiki yango mwa ngonga lokole euti na bokauki esengeli tolamusango ezala mwa na trempage totika yango mwa ngonga evanda na mai bongo nsima toya kokontinue bokomona lolenge toko évolue.
Voilà, tobimisaki na mai tosi tosokoli bambala ebele parce que ezalaka na zelo ebele lokola ezalaka na nzete ezokweya na se. D'où il faut très bien nettoyer. Biso tosi tosokoli oyo mbala suka nde tozali kolakisa bino mbala suka tozobimisa na mai ya suka. Voilà, il faut très bien nettoyer le col les aranama et baselo et belé les salité makasi. Il faut très bien nettoyer. Le col les a ya kokauka biso to préféré to kende ko tutango parce que za ya kokauka et to banana déjà ko lembisa ngona liboka bongo nde toye komeka ko chango na moto tango to ko chana moto to ko banda pe kaka kotuta ngo ka ndenge totutaka dongo na kati ya nzungu ndenge baluba balambelaka dongo. Voilà, toke kotia nzungu na biso na moto tosito totuti kotuta ngo ekoma soki potopoto soki ndenge nini te ezaka kotuta kaka mpona kolembisa mwa ndambu totie mwa mai ndambu ezoluka nango de mindondo trop de mindondo te ozwi biloko no totie mungwa na bicarbonate na biso na nzela moko ko bakisa mwa litanga ya mafuta mingi pe batiaka soki esali neti etoka mpona mafuta mbila eperdre bavertu nango te ndoko mona baye kozwa mafuta mbila batie na suka. Voilà, toke kozwa lutu to balola. Tobanda kobeta ngo boye de sorte que eya kosala lokola mwa dongo esalaka nde kitoko na oyo ya mbesu okoya komona yo moko penza ke soki penza oyo ya mbesu wana omwa pe esali bazei wana lokola dongo esalaka bongo penza esalaka bien. Voilà, oyo totie bicarbonate oyo traditionnel eza bicarbonate basalaka yango soit na banini ya mbila na bamwa biloko ya mbila mosusu basalaka yango na nini na poso ya makemba bazwi poso ya makemba batumbi soit bazwi biloko ya mbila batumbi yango mpenza nde bicarbonate na biso traditionnel. Soki eza pe te komitungisa te tiaka bicarbonate oyo oyebi ya mundele otie kaka ekobonga kaka me biso tolambeli yango mpenza nde na ndenge bokoko mpenza. Voilà, bicarbonate wana babengaka yango nini na chiluba bishindimba. Si j'ai massacré baluba bolimbisanga bishindimba yango nde bicarbonate wana traditionnel oyo ya mundele na chiluba babengaka ngo shota. Voilà. Ekoumela nango te. Voilà. Ekoumela te. Boye pe kaka babetaka ngai soko otutango ozwi nzete ya fufu ozotutango na nzungu omona ngai elembi ezokabwana ekoma lokola mwa potopoto kwa baluba balingelaka nde bongo.
Voilà, toki kofungola biloko na biso tomoni ebeli. Soki pe eza na bicarbonate, binomo boyebi ndenge emataka, il ne faut pas kozipa mobimba. Kozipa ta ndambu to ozipi ozoservir. Voilà. Voilà, tokomi na suka elobu na biso oyo tolambaki ya koni mutengela. Voilà, émission Moseka ya malewa moderne epesi bino botondi pe soki bosepelaki bo like, partager et émission Moseka ya malewa moderne elobi Noachalai bimpe. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne.